Bonjour fidèles téléspectateurs ainsi que chers internautes. Sinon, vous êtes scotché pour la émission Nabino Bolingaka parcours de grand na site Nabino Munene Mbinga Congo Suisse TV et www Congo Suisse TV Yayemoko Maître John Simao. Déjà na émission Nabino parcours des grands et ça l'a toujours présenté par votre humble servante Roline Tumba la diva autrement appelée Donabeja de la presse. Na Mbelibino Kande Bomoni Mupanzi Nangana Ken Piana déjà na plateau Nangai. Toso Lanae par rapport y a musique congolaise, par rapport il y a chronique musicale, par rapport il y a Moussala Nabiso Oba chroniqueur, comment est-ce qu'ils ont évolué, Tokoye Bapé, Tokosala moi rétro Moukié, il y a 2017, comment est-ce que l'année s'est passée, Nandenge Pe Tokomi Lelo na 2018, à couper Sabiso ba projet na il y a 2018. Déjà na émission Nabino, tout ça déjà na Ken na plateau, na Zoyamba déjà Ken, bonjour Ken. Ouais, bonjour Roline Ntumba, voilà, bonjour. Bonjour, Pena Batutu, Valanda Biso quand même. Nabi que partout, Batubaza vraiment ébélé. Na Genève, na mon sœur Pauline Lumumba. Paris, na mon Adèle Djoko Bagou Danger. Texas, sœur Nathalie Neymar. Londres, Nazu Gauthier Mascotte. Carlos Kabassou, Richard Amelin. Djobour, Nazu Jimmy Belaou. Captain, na moni vient nangai Luiso Mbata, le Mbata vient nangai Luiso Mbata boutique second round. Donc batwaza vraiment ébélé. Ah oui, on a pu profiter, on a pu s'amoter na caméraman no azasima DT Titi Mobutu, yende DT na Suisse Oya Congo Suisse TV, on a pu s'amoter na Guilain Pia le temporel, on a pu s'amoter na Lauriane Munenga, on a pu s'amoter na Denis Chamala ainsi que Titi Étoile. Ken Piana, tozonga non moi rétro moukiet olinto yeba makambuni nyamabe oye c'est passé qui na 2017 oyo yo moko ti lelo zo regretter na makambuana. Non, 2017 makambo mabe passé qui zalaika ke non bandeko na ngai kaka ba journaliste oyo ya presse en ligne bazalaki na objectif peut-être ba faire disparaître Ken Piana. Nakotanga nanga kombo ya journaliste moko te mais moi likopa moko esale maka ya mabe na mois d'avril que non Ken tozui kopi moko ya makasi balobi parmi bato bakosala marketing yo pe yo ba cible pe kombo na yo il faut tokatisa Brazzaville tokende tokutana na patron tel patron na kopesa biso $3000 mais nzamba za munene parce que herbo sala likopa pona kolimusa peut-être mutu batu ya mawa pe bazala parmi bato bofandi bozo calculer mutu moko pe abenga na epe alobi no Ken il faut faire attention na ba appel ya ba collègue na yo na bike ba kobenga yo bokatsa bokende Brazzaville mais ezana artiste moko azana simawana bazana besoin Bali Moussayo, mais Ebi Maneti, Basalelio Mabiango na niveau ya Braza. Je pense eza parmi makambo e choka nga makasi. Na loba na loba ngate, mais tozana ane sika. Tozana ane sika il faut ka na bimisa, baya ya pe place bazali. Baye bake o bango balinga basala malgré na loba te mais na yebaki na ngai. Projet na bango o bazala na ngo ponanga na yebaki. Malgré bango bakoma bima batu malamu ya internet batu malamu ya ba hypocrite moko boye bakoma kolata ba cravate ba veste babima net batu malamu mais bato yo bazana esprit ya refaire éliminer baninga na ebite lelo soki Ken azate soki bakoganye nini na yebite waneza ba voisin to banani ba voisin ba ennemi ba voisin to na biso to bi ba ennemi moko ekiri moko ko sala mabe na yo. Non eza ba voisin te zalika ba master pe na sola na ngape na bango bien ti lelo baza ba master mais to kanga vraiment trop penate bango objectif na bango o baza luka basala na bomba nanga na lobaki te ba eza biloko Hollanda te ndenge nzambe asali grâce to l'exango ka bongo mais bon
na lobi kaka po eza parmi ba makambo mabele kaya na 2017 po yo tuni question. Oui, siko toke na ngambo ba musicien. Eloko nini omonaki ya mabe oyo ba musicien basalaki na 2017 si na ndenge 2017 esili. Eloko mabe ba musicien basalaki na rolo ba musicien moyen na condamner ba musicien trop ezate. Mabe o na monaki na musique na biso ezali kaka ba combattant nde batelemelaki musique. Ole culture ya mboka na biso e avancer ba combattant bazo étouffer culture ya mboka na biso. Côté les mela ba artistes et musiciens ba beta na ba espace Schengen ba beta na ba États-Unis d'Amérique et loko aneza et loko ya ko encourager te parce que lelo ba benga ba artistes na biso baza ba collabo to éviter artiste nini oyo peut-être ça la collabo aller peut-être mbongo peut-être soi-disant ndenge ba lobaka ba mbongo politique. Est-ce que c'est là ngana sili sa réponse it. Donc internet c'est encore abonné de bosala. Opposer question muta solliciter aux autres micro en plus yambi pe mutu mwa munene. Donc non respecter d'abord parce que muto yambi bato apoto ba besoin ba yo kazo lobanini. Vous comprenez? Na sa responsable munene yo poko ma responsable net ngezo singa mwa ba nebele pona no oboti pete obali pe na onte. Vous comprenez? Donc je pense que bato apoto ba landa biso vraiment ebele ba ve luzo mbata bato baza vraiment ebele tala ko to bungsinga na ba idée pona mbriema pona mbrie mais yo zo mbrie oui ken likambwana on alingana lobeza que likambwana oya ba combattant bazo telemela ya yo aussi de mort parce que toyokaki fala beta na Afrique du Sud toyokaki sango que maître moko pe akufaki wana akufaki babomaki pa bato fali pona ka likambo ba combattant na maintenant par là qu'est-ce que tu peux dire? Bon na Afrique du Sud bato akufa rebelle te otolanda pe ba photo na France moi si moko likolo azua mobile na bimaki yé na ndako atikali azo chauffer ma ya moto ma idepo ezotoka aozelaka mobile na ya po abwakela ye tomonaki pe ba image abwakeli mobile na mai ya kotoka na nzoto garçon bato akufi na si oyebi yango ba image circulaki partout na internet soki coïncidaki que artiste moko peut-être alingaki abeta na mboka wana le même jour balingaki balatisaka musicien bato ber mais comme musicien azalaki te toyoki te ke bapesi ono musicien babomisi mutu na Afrique du Sud toyebi bato babomanaka na bango na barankini ya basi barankini ya misala mais jour wana comme coïncider problème moko esalami toza neti na kitambo boye problème esalami neti na njili mais comme il fallait azalaki kaka na mboka wana bazwi ber nyonso balatisi fali mais lokute yaka na sincère vérité malembe vérité en escalier vérité pe comme batutu ya Captain lelo baloba non fallait aza innocent. Je pense que fallait azali innocent ba artiste et musicien bazo yembela ba politicien bazo beta na ba campagne ya ba politicien tozu ya artiste net fali na fere baboya na bango koyemba baboya na bango pe ko beta ba concert bino bolobi ba artiste ba koma ba collaboration ba artiste o baboya ka ko beta peut-être na ba campagne peut-être pour baza la salité pour na bino ba combattant ba artiste wana bo bloka bango pe ba beta kana potote c'est qui combattant ils ont makambo ya politique te boti ko c'est la politique ce que ça là qui a faire politique yango ba artiste bazo beta te c'est que ba Fabregas il fallait ki ba beta ka ba fallait ba beta ba concert ba faire il faut ba beta ba concert ba hérité o ba bimisi ba mouvement lelo il fallait ba beta ba déplique il fallait ba beta pour ba outina ba mouvement ya batu donc la kisi que za jalousie ba tala ndenge to soutenir ba Kofi ba papa Chéri Jibin Piana ba président Wera lelo tozomona ba komi na ba pala danger ezali jalousie. En plus, il peut être mundele à timbela copie que bazoyi babiso na ba banque. Jalousie zalaka élevé te. Lelo est comme phénomène que mundele a bloqué Madusu o ba congolais bazaloyi bambongo. Lelo est comme que non ba musicien ba ko beta te boena bodembeli. Bolati simboka batu makambu.
Parce que aux hommes on a été réseau à la raté. Réseau à la raté, c'est là analyse de les jalousie. Congolais lingi muninga te abonga, c'est ça. Oui, bah musicien ce qu'on y a zalana bango problème na 2017. Oh que non, vraiment que non. Bah ça là et là comment boya mabe peut-être bah misus ba kangisa yo, bah misus ba loba na o mabe et que yo na bango et simbaraté ti na 2017 mon mana ndengesi. Bah côté ana vraiment na côté les solo ana te na sir batu ba binga kenda ba parquet pour na défendre ndeko na ngami genyema. Nenge ba expliquer biso que ba mettre affaire ba touchaka na défendre ka et le ko ane memanga ti ba parquet mais ça le passé. Je pense que na la peine à kanda ndeko faire été pour na arti wana. Aza artiste et musicien na biso ya Congo. Je pense que les cas nango mais ça là parmi ba mauvais souvenirs. Mais les cas nango to garder la bonne relation. Donc fait dire yo na faire bonne relation. Na kozala na bonne relation de nini. Nazanga na bonne relation de mon côté. Moko lobby que non to garder ka bonne relation et on appelle na tout. Garder ba bonne relation ya za responsable ngape na responsable na kwa nga a vivre vie na ngape na vivre vie na nga. Oui en plus er peut to zalaka bien pe na za dépendre pe na yete. Na tika lo lia pe ata $5 na yepete. So il y a $5 te c'est qu'il y a $10. On a $5 na liate, c'est que l'ikola $5 na tika la liate. Donc il a contribué à l'autre côté na vie nanga. Donc même te so la te na mona eza sans impact. Même te so la na bisote et quoi porter lenga pe loko mokote. Oui, Ken Piana, tomoni barankine oezaki entre Koffi Olomide na Ferregola. Fali pour pape na Ferregola. Si le dossier oyo to kanisa ki on dirait est close par rapport ndenge ba bengi seki bango ba katipe likambango et silaki. Mais événement ils ont continué réel dernièrement to so mona ba bengi se ba bengaki Chikito na merveille na bengi seki bango na cour d'appel parce que tozo yebate ceux qui dossier ils ont continué karaté parce que makambango to comme mon un peu lâche mais un peu éclairci ko yebisa ba téléspectateurs na biso ba yeba likambango au juste ezanini. Bah pour nga na appel ça fait raison déjà batu to sala la polémique ko finga de et déborde rappel ba limite te. Batu ba komi na ba niveau ti ya kofinga pe ba mama. Nga tela pe ba vidéo msu ba finga mama faire. Est-ce que toko sala d'accord que ba finga mama ya artiste et musicien? Mama a faire n'a rien à voir na makambu ya ba polémique peut-être à faire. To respecter ba mama ya batu. To respecter ba mama. Yo kan se mutuni na ndima batu mo ba finga mama wa botie. Peut-être ça li arti wana peut-être pour bakenda toucher ti maman combien de bateaux ba finga pe faire pe atika la pe funda bango na justice te atika la pe kankisa bango te mais soki to koma na niveau ya ko respecter ba maman ya batu te wana komi débordage ya langage to respecter nde ba maman pe ya batu bozo akize mutu bozo pesa mutu faute que to mona ki boy quelque part pe boter la paix est-ce que mutu wana sala ki yango par sentiment. Et ça peut-être choquant qui est que bagosala nanga moko polémique mais kotiana maman nanga na kati wane koma kisiko débordage atanga ina ko sepela te mutafinga maman faire. Voilà. Oui, Ken Piana dernièrement les sous-sto ta komona yo awa okomaki au publier qui que okomi attaché de presse ya Fally Ipupa mais tozo mona Fally azo sala badon et pas batu mususu yo azo ki peut ôter ce que yo ozo kanini par rapport ya likambwana ozo sala journalisme ya lokuta d'abord journalisme vraiment ozo sala eza ya lokuta ozo kosa ba congolais belé o basé par pied na monde. Yo simi micro na yo poko sabango. Kengai na publié ki na komi attaché de presse ya Fally. Est-ce que nga na ko na ki osala attaché de presse ya Fally na sens ni na contrat ni to sa na Fally.
ngai na loba naza attaché de presse ya grand-père Bozi Boziana. Vous comprenez, grand-père Bozi Boziana, nde nazalaka attaché de presse, to salara contrat. Chaque semaine, na droit, il y a $500. Que grand-père n'a contrat na biso, ndenge to bandi yango, ezali na kosala continuité ya contrat, ceux qui opposent respecter contrat. Grand-père azalaki chaque semaine, apianga $500 nanga na tie na poche, ngape na tie liembanga ebele. Et à grand-père père kokata na mbongo ezomona na soute. Comme il contrat ezalaki chaque semaine, il faut na mbongo pona loba. Et mbongo na ozwa te, ngape na katiti. Na ozela ceux qui a renouvelé, to continuer. Parce que nga na annonçaka grand-père yo tellement aux informations na ya balabala sans vérification. Si na eu information wana et pas batu oyo pe baza ba attaché na yo tant na monya onde na big non il faut pe na tout na parce que ba fan pe ba yoka ki yango batu ngai yango na pe na se permettre na tout na yango en émission. Aux assir pena na poto ande ba landa biso pena makambo lo bana vraiment ba peso raison. Fallait azali star ya mundene oyo tokoya te toko sele makambo. Ce qui n'a lobby naza attaché de presse ya fali wana na komi flatter. Wana même il fallait appeler ça respect. Kengana ki into solo li ki attaché de presse yango te yemba la moko bouffe a combien attaché de presse na ngai. Ngai ne nazo expliquer batu na minute toza na musicien ya comparer na fali te na Congo. Po fali aza na minute au top aza likolo makasi a combien artiste planétaire. Parce que na Congo ton dimate qui un jour tos musicien ou a rosala succès net fali pour parler lo fali masa ba air keli ba fete na batu net ba air keli ake ko emba ti lingala o imagine kana mutu na yete ti akufa ke akoponosaka mwa lingala mais fali ayembisi air keli lingala babuba wana vraiment ba ke ko emba ti ba lingala mama toza na respect batuko. Ba trophée au fali azui, ba trophée au fali azui libisoka na 2017. Eza na ba artiste o soki na bando tanga kombo na ko ya biso na bi ti carrière na bango ko sila ba kozwa ka trophée wana te. Ato tikeli bango 20 ans lisusu ba kozwa ba trophée wana o fali auto zoka na 2017 te. Ah oui, vraiment, tous chité déjà une émission na biso na monila Eliane Foukou na Allemagne, Armi Ange Moté Mapembe na Allemagne, na moni Denis Chamala, Titi Étoile, ainsi que mon boss qui est maître John Simao, Ken Piana. Tomoni, est-ce que 2017 bande banda na ndenge pesili, est-ce que bosengani ba pardon na batunyo sozaki na bango mabe o bozaki na bango ba ranking na 2017 mobimba? Yonde il faut que de retour na batuana ba journaliste. Oui, ba journaliste. Yonde il faut que de retour na bango soki bango ba senga pardon. Pongai batu tout ba dembela il faut afinga ken aluka ranking na ken po batu ba cheka menga na ta aluka ranking na mutute. Yo somona mutu mo boy peut-être alekio na mbongo ebele mutu ana lekio na mbongo asala na concurrence. Ya kendo somba champagne ya msu na chetemba. Yonde mutoko ya mususo lobino lelonga nazo ya ko prouver ye mena mutema no yeba ke muto alekinga na mbongo. Ozo comprendre? Ezana toujours président werana héritier bakutana na boîte wana. Héritier somba na yeba champagne ebele e msu ko le même wera. Mais soki totali na ndenge ya makambo. Héritier za nakolo bapuku te puku aza mwa nyama munene nakwa héritier deva wera za neti fumi onzo kwa konyataka boy. Po wera sala nyoso tu wera za na nyoso tu ezo senga musicien faza nango. Malgré wera somba hors bord te na jet asomba nanu te. Po falika anda somba hors bord mais wera za na tout. Akosomba pe jet privé akosomba pe akosomba nyoso wana. Héritier nanu akomi na niveau ya kosomba pas même yem sous hors bord. Mais na boîte pe na occasion moko boye yana batuna ba prouver pe wera ke lelo donc qui te prouver que non tu ana la panza champagne à la mort mais wera tala seka na ya zona nzela bimi mais là c'était que wera te comparer na héritier côté bon on se comprend donc ezali kende yebisa ba mati ba s'excuser de vabino yebisa ponga lobaki na limbisa mutu nyoso tu on dans la ene ranking.
mais condition ezali kaka Karine Mokonzi yen moyen alimbise boeza te parce que nga mutu na fula ye pona limbisa ye fa ya afukami to bengi ba journaliste ebele ba filmer ye asengi ba pardon c'est tout na limbisa na nga mais a condition ye fa fukama moi te ke condition nezama makasi mingi soki aboyi yango na otika limbisa ete ye faut afukami eza makasi te parce que la coste agenda afukama la samba la coste pe azala mutu afukamela wera na la samba siko na la coste na Karine Mokonzi na na pese la coste a pese koleka Karine soki la coste asala kango bo Karine Mokonzi akosala ngo te point aya afukami to bengi bino ba journaliste tout bo filmer ye asengi pena ba pardon na se afukama to limbisi ye c'est tout. Lelo siko ozolobela siko malamu ya wera ozolobela malamu siko ya wera siko soki lelo balobi pe okangama na wera soki pe occasion monani kena okangama pe na wera osala yo zozwanga pena léger car yo ngai nde nakende nakangama na bato pourquoi pas yo oloba bato wana baya bakangama na ngai ve po eza neti oyambi mutu moko boye aza très populaire yo zotune pe baquestion président wera aza leader moko très populaire dans le monde mais pourquoi pas président wera pas s'intéresser na nga yo pona yo na mutema nozo imaginer ngai kaka il faut na s'intéresser na wera bon pourquoi pas président wera pas s'intéresser na nga abenga nga pa lobi allo ken nana besoin na travailler na yo il faut qu'on m'attache des presse na nga peut-être to signer contrat pour musicien pe alukaka pe journaliste vous comprenez pas musicien pe alukaka pe journaliste siko bino bokomisaka le contraire donc ngande na bo na lali na lamuki na ke na ngaka ko bonde la président wera kena président wera na besoin na travailler na yo na besoin na comme attaché de presse na yo est-ce que wera pe sanga valeur ponga na zala na valeur et pas wera il faut wera lukanga wera il faut lukanga ponga na makambo yo za makambo siko lelo soki olongwe pas fali olongwe na fali donc oza sous na fali te OK sou et pas musicien ba question na yo ezalaki préparer te nga naza musicien fali bien nga na sala pas fali mais parce que ozo défendre ye siko ceux qui coïncide que non ozo défendre sous fali te OK sous o défendre sous musicien soki fali akomi osala musala mabe na défendre na ngai te nga na défendre musala oya osala kasi yango na penga pe na tuni question wana te oyo akoya a osé asali musala bien plus que fali tokolobela ke non aleki fali mais na minute yo mutu aleki fali aza te na minute yo fali nde afukamisi bato tu bazwa chikote nayebi te soki yo na oloba yo okomisa yango le contraire na minute yo na bavie na baleki bango tu baa na kati ya chikote afali soki fali azalaki ye mosusu ivoirien bolingai bondima ye lelo bondima ba Davido mais Davido na banga afali na RDC Davido azobanga fali mais bino bondima bozoboya fali oyo bondima bino Davido ke yende danger na minute en Afrique mais bozana mutu aza danger na Afrique koleka même Davido na me bondima ete bokomi comparer na n'importe qui o fali adversaire ne mutu boy bato ba beta na musique primaire bo comparer bango na fali. C'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire, maman. Oui, vraiment, toujours chité na émission na biso mukola lelo Ken Piana. Ce que ba projet na ya 2018 les années par rapport ya monde na donc monde no ya que journaliste. Non, ba projet ya lobby ezara nzambe nda yebaka. Parce que nga na ko loba ke non, ba projet na nga ya 2018. Eza boye. Ce qui est un projet de kokisami. Bokozala bato liboso boseka ngai. Ce qui est un projet de kokisami te bozala bato liboso. Oyo bokoseka ngai par exemple, peut-être. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Na sens que au moins attendait to sala na yo émission boy. Makambo na sala après émission, même makambo na sala après 2 heures d'ita awa. Na yeba nanga ngote. Msu pa ya to sala na émission. Ba question o ya poser nga na ba réponse nga na ozong selaye. Nangai
na moto oyo poser nga ba question toyebi toko bandate toyebi toko sukisa te donc elakisi ke ngai na minute oyo nayebi kaka makambo na osala sikoyo na yo na makambo oyo esi nasalaki makambo oyo nga na osala après awa nayebi yango te wana eza makambo nzambe ye moko ayebi donc 2018 natikeli nzambe naosenga nzambe asunga ngai kaka apesa nga sagesse ebele nzambe apesa nga makasi ebele parce que soki naza na mwa makasi boye eza nzambe nde azosala nga grâce po tosala émission boye ebele ya bato batondi na bambete ya hôpital ebele ya bato kaka journal lelo nde tolamuki boye bakotisi bango mpe na bamorgue ebele ya bato kaka journée ya lelo camion ya makala ekende kongola bango bakende la leo na makala donc il faut kopesaka nzambe merci alamusi yo il faut kosenga na nzambe aprotéger yo aprotéger babien na yo koavansaka baide ya nzambe te ke ngai ane oyo ifo nasala makambo boye yo senga nde nzambe ke nzambe asunga yo na ane oyo apambola yo peut-être na makambo tel mais yo koafirme te ke ngai ifo nasala makambo boye mpo na nguya na yo moko kokosala yango te fo nzambe kaka nde na volonté ya nzambe nde tosalaka nyonso donc eza mwa difficile pour na expliquer yo baprojet na ngai ya 2018. Oui, moi question de curiosité mokie Ken Pianaso par exemple faire égaux la peso paquet ya mbongo otika fali pupa otiko lobela makambo fali pupa ondima to ondima te est-ce que azala na mbongo ya pesa mutu paquet on sko ye moko aza na mbongo te sko apesela nga mbongo yango azwango wapi yo oboyi ke faire azala na mbongo asa na mbongo te asa millionnaire te bandi makambo ebi pe ke no yo nde muto bandaka makambo ke o to bandola kisokenda olakisa ndako afali baguerre wana fali na wera oza courant ke yo nde muto bandango mais ça n'a pas grave te nga alobi aza na mbongo te parce que aza na milliardaire te tomoni na immeuble munene tomoni na immeuble munene fera tonge bato na fera ozolo ba pesa nga ba mbongo pona na changer soki na sala nini immeuble nini ye mo atonga yimo kona na kokisi kutu ba projet te après bandozora ba mbongo ya corrompre ken azola mbongo ngwa ya zoluka mbongo après abandozo ba mbongo na yo azobomba na ayo pesanga mais non ya na sens te azana mo ba moyen na ye ya kolia na ye na bana na ye mais koza na mbongo faso zolobela na ndimite c'est fallait leke na gaz. Et bongo yo yebi angote makambo tuna na yo tuna ba question yo yebi keza bongo zotuna. Vraiment to komi vraiment na suka émission na biso ya mukola lelo quel mot de la fin na yo mot de la fin na on a ba conseil ko pesa na ba journaliste ba conseil pour ko pesa na ba bato bazo sala ba guerre toujours est-ce que eza pona kaka baluka besto nyango ko pesa bango moi conseil muki après to clôturer na ba dédicace na. Non, non, après ça va dédicace, c'est Pauline Lumumba, Adel Djogo, Bagou Danger, Adel Djogo, Yo Yebi, Venanga Louison Mbata, Venanga Jimmy Bella au patron, donc il va venir choisir ma tata, moi Miraja Boule tout puissant na Kenya, Delphin Mabila, Yo Yebi, donc il va merci na Yope, Tumba, Ndengo Yakyo Yambanga quand même, merci na Yo, donc il va bonne chance. Na batu nyonso pe oyo bazoluka bakoma pe ba journaliste basala pe ba impact net babiso na pesi batu tout ba bonne chance. Merci. Oui, oui, donc comme vraiment na suka émission na biso, c'était là votre humble servante Roline Tumba la diva, autrement appelée Donabeja de la presse, nazala ki wana Ken Piana to solo lina ebino moko boyoki à répondre na mituna na bino na ba problème nyoso bozala ki nango na yebi ke boza ebele bozala scotché simonté na kati ya site na bino ya munene oyo www.congo Suisse TV bozala ebele vraiment et puis ce que sepeli na émission oyo Kobo ça n'a jamais aimé parce que Roli Nazana toujours pour nous satisfaire bino. Na pesimbote na ngai na Guilain Pial temporel na pesimbote na Lauriane Mungenga na pesimbote na Sandra Buka na pesimbote na Eliane Fuku na Allemagne na pesimbote na Arni Ange Mote Mapembe
na Dourdes, na Pessimbote na Denis Chamala na Canada, ainsi Titi Étoile, na Pessimbote na Ogi Kachala, na Pessimbote na Maman Chérie na Mami Alpha, ainsi que mon boss qui est Maître John Simao, mes respects boss, Tala Kakayo, Kulayo. Et moi, Roline, je vous retrouve à la prochaine numéro. Bye.